Mbote mbote bandeko na ngai na pesi bino lisusu mbote ba place nyonso bozwami na ngonga oyo bozolanda émission na bino Tolobela Congo. Merci na bino bato bopesa confiance pe fidélité na émission na bino eloko tosenga la bino ezaka bopesa biso force bo s'abonner vraiment massivement bo s'abonner to koma bato ebele bo partager bo aimer yango nde ezalaka force na bino o bopesa rapa na biso pona to yeba kokima ba dongolo miso bato ba lukaka ba menacer chaîne lelo Makamba koloba eza ebele. Makamba koloba eza ebele tango est ya république na biso eza na kimia te. Na katanga kimia eza te awa na Kinshasa ba TV nyonso ba koloba ka politique. Ba kondi silence radio depuis Bunaga na Ekenda lelo plus d'une année silence radio eloko moko eloba makate politique na ba élection de motezo lobama mikolo. Politique na ba élection nde ezolo bama mikolo yo babosani bandeko abunagana bandeko abunagana to bosali bino te to pesi bino mbote bipa nyonso bokolanda biso na mbandaka na ingende na Guadolit na Kisangani to pesi bino mbote na Nord Kivu na Sud Kivu toyoki bateki RVA nani ateki RVA tokoyeba yango tout au long de cette émission. Ba émission oh c'est ça qui a l'engela qui pour la candidat président ils ont reporté à une date ultérieure. Pourquoi? Ba candidat président balobi baza na confiance ya c'est ça qui te baza lisusu na confiance ya Seni Akadima te balobi Seni Akadima ba candidat président balobi baza na confiance ya yango te. Jusque-là, processus ya ba duplicateur ezo pesama. Bato ebele bazo benganga de partout. Net na province ya Équateur na ville Mbandaka. Jusque-là, même pas 1% bato o ba livrer bango ba carte. Eza na bato mususu bazo leka na Seni bandeko na ngai. Basali 1 mois depuis bakendaka na Seni batika kozwa duplicateur te. Est-ce que élection yo vraiment eloko nini ekomemela biso ya malamu? Élection oyo tozela nini et pas Denis Kadima oyo census électoral nyonso eza mabe. Tomoni bandeko moko ba uto komelanga balobi depuis 1 mois et puis na centre ville ya Mbandaka eza au moins 32 km donc tina bazamba eza kaka na centre moko ya Seni o bazo livrer ba duplicateur. Est-ce que bandeko ba uta 32 km o bazara na bazamba na transport na bango babimi tina ville Mbandaka po bazwa ba carte électeur bakonzi mboka soki boko tala makambo yo ekozala bien toko senga vraiment na gouvernement à s'impliquer na Seni surtout parce que ndambo ya ba congolais nde bakozala na droit ya ko voter. Est-ce que pe élection ya 2023 ekozala réellement na libande na etsaki bino bateki RVA banani bateki RVA ministre à transport comme on est à nani Marc Ekila DG à RVA PCA à RVA bazui bateki RVA et pas à société privée ezate deux pays deux nations basali partenariat te bateki yango la société privée ya ba Turc oyo bazotonga ba centre financier côté affaires étrangères ouais société oyo tikalaki ya l'état société crédible société oyo e bandai ko fonctionner ya l'état ya malamu etikala ka RVA lelo bateki RVA ba congolais oyo basala na RVA 30 ans 35 ans 5 ans, nyonso wana tu bako benga na bango na RVA. Alors, bako pesa bango, bako benga na bango na RVA sans décompte final. Est-ce que tokoki ko pesa frontière ya mboka na biso et pas bapaya? Botala nano ndenge infiltration ekotaka na mboka. Aéroport eza frontière, fleuve eza frontière, ba port na biso eza frontière. Le lobozui
aéroport bopesi yango pa ba turc pamba te parce que kala mingi te awa tokomona topesa media bakenda kotia première pierre na bango pona babanda misala. Alors toko dénoncer toko senga na bino bandeko boko landa biso na minute bo partager bo s'abonner bo partager vidéo comme à part. Ba candidat président balobi seni azo aspirer bango confiance. Est-ce que réellement élection est causale? Est-ce que réellement élection est causale? Na malemba nkulu kuna bitumba bandeko na biso bako bomana. Pourquoi biso peuple, biso population tozo sala ke to mi boma pona to sepelisa politicien. Tandis que kaka politicien aza akoki ko boma yo pona place na ye. Politicien akoki ko boma yo population akoki ko boma yo peuple pona avantage na ye moko. Mais biso tozo mi boma pona to sepelisa ba politicien. Population to fungola miso surtout les jeunes. Ba jeune to fungola miso. Ba jeune to lamuka. To tikalito ite na manipulation ya ba politicien. Ngonga yango l'air ba fungola ba téléphone. Bunaga na kuna ba Rwanda ba kotia loi na bango. Silence radio moto moko te akoloba. Mboko ko kenda api bandeko na ngai. To fungola miso. Élection à Denis Kadima, toujours aspirer confiance na été. À quelques jours, il y a lancement de la campagne électorale, lancement de la propagande. RVA va préparer le remoro, batinda ba agent congé technique. Nous avons ko benga na bango nyonso yangwana e ba ko bima boy sans décompte final. Mboko toko kenda. Est-ce que mboko to yaka otikela ka groupe moko boy? Est-ce que Congo ezaka ya groupe moko ba bénéficier na ba richesse ya mboko? Tout comme on a Vital Kamerhe. Ba pesier ba mallette ya dollar, auto te ka uranium. Communauté internationale bon on a raté tant ba bimaka na ba uranium. Ba loba ki vente ya uranium eza interdit. Mais ba ko bimana ba mallette, ba ko bimana ba matière première mboka na biso ba ko kena nango libanda. Bon s'abonner bandeko na ngai, awa to ya rapport na to dénoncer, awa to ya rapport na to loba vérité. Alors bandeko na ngai, kaka ndenge na bandai koloba charge ezo revenir na biso peuple, na biso population, to dénoncer makambo nyonso. To dénoncer makambo nyonso parce que mikoleleki te okaki bateki pour Matadi. Biloko nyonso ya mboka. Bo pesi yango na bapaya. Alors, bana mboka ba ko bénéficier na nini? Biloko nyonso to pesi yango pa ba étranger. Gestion nyonso, ba entreprise nyonso privé, ba entreprise nyonso à l'état to pesi yango pa ba étranger. Et to ko ba kombo ba quelques kombo, ya ba famille ezo cité. Ezo za la cité na makambo ya contrat na ya RVA. Bazo cité ba kombo ba famille na koya lisusu ko dénoncer ba kombo, ko tangela bino ba kombo ba toana. Bazo za l'impliquer na signature à contrat wana. Samedi oyo ndenge na yebisa bino bandeko na ngai bazo kende ko tia Pierre pour la misala e banda na RVA. Bazo kende ko tia Pierre na aéroport ya ndili bandeko na ngai. Bandeko na ngai to fungola miso. Bakambi ya ba équipe ya ba football neti mwasi moko akambaka équipe ya football ye pas impliqué na makambo ya contrat na ya RVA na mboka nini na pays nini tomona frontière ya mboka ezala na maboko ya bapaya. Aéroport eza frontière na pays nini tomona ba seda frontière na mboka bapaya bandeko na ngai. To fungola miso. To fungola miso, to benga na bidongola miso o baza au sommet ya mboka na biso. Alors bandeko na ngai na mboka nini net na Allemagne, na France, okei, okuti service nyonso ya frontière na maboka bapaya. S'il s'agit monguna akota, s'il s'agit infiltration salema,
ekota facilement. Makambo ko dénoncer nde yango yo. Makambo population ko fungola miso yango yo. Na RVA kuna ba manifestation na ba manifestation. DG ya RVA, PCA ya RVA, ministre ya transport. Bato baza impliqué na contrat wana. Exact contrat ya deux pays de contrat moko de gré à gré. Société privée ya ba Turc nde ba pesi yango ba pesi RVA na maboko na. Tokolo bati wapi bandeko na ngai. Ma famille et d'autres à la cité na kati ya dossier. Et je me réserve beaucoup. Prochainement na oya kotangela bino ba kombo. Alors bandeko na nga to fungola miso, soki lelo bateki RVA et pas bapaya. Bateki RVA na maboko ba bapaya. Service mobimba ya RVA. De waneza ko tolérer, waneza ko fungola porte. Ya mboka na biso ba Rwanda ba kokota bato nyonso bakokota ndenge balingi. Ba étranger bakokota ndenge balingi. Infiltration pe ko salema. Alors ce qui s'est passé à Manembakoulou, c'est très grave. Quand on banda loba makambo yo, bato banda ko pesa banda ko loba ke toza ba tribaliste tozo linga to kabola mboka. Tala lelo place to komi. Tomona journaliste moko ya na Kinshasa. Azwa mbongo soki wapi akomi koganga yo mungala pouvoir eza biso yo muto bandundu. Tala lelo place mboka ekokenda. Biso moko tokomi komi boma. Mobutu atikela biso unité nationale. Tozalaka awa na tanga Mobutu. Okomona Kasai ake na Équateur. Équatorien ake na Okatanga. Katange ake na Nord Kivu. Mais tala lelo yo tribalisme yeko boma mboka. Alors biso peuple to cédé na manipulation na ba politique ta. Ba politiciens bazo bomisa biso pour rien, surtout nous les jeunes. Toroyoka politicien moko neti kuna na Malembakoulou ba komi déjà kobenga ba alimenter mouvement na kende. Ba komi kotinda ba mbongo na ba moyen électronique. Nini ezola kisa ke bato oyo bakangaki o bamataki moto ya bandeko wana baza bakasai. Parce que moko akimi babomi moko azongaki bakia na moto. Parce que bandaki boye bandeko na ngai. Ba taximen bamati moto bazunde ko moko na moto na ye babi yako kiotika biso na mboka moko boye. Bazaki mibale bakomi na nzela bakangi bango catch. Babomi moko akimi bazu ba moto bakie nango. Oya bimaki aye koloba non ba agresser ngai et pas banani et pas bakasa e. Nini ezola kisa preuve nini ezola kisa ke bandeko wana baza bakasa ende mutu ba agresaki ba katange. Alors, toza déjà na ba preuve dans notre possession. Tozo senga la mutu abenga biso te. Tozo senga pe na mutu atuna biso eloko te. Naza service ya sécurité te, nazo loba oyo, nazwaki na information, nazwaki information na source. Babengi ngai balobi bazo tinda déjà ba mbongo na ba monnaie na ba moyen na ba monnaie électronique. Pour na ba banda ko alimenter. Population, biso na biso tokomi boma pourquoi? Mulu bazande konayo, Katangi azande konayo, Équatorien azande konayo, Mokongo azande konayo. Toza prêt biso congolais aza prêt à koboma ndeko na ye pour intérêt ya politicien. Tandis que le même politicien aza prêt à koboma yo pour intérêt na ye. Où allons-nous? Il faut te fungola miso. Il faut te fungola miso. Na Équateur kuna bazo benga gestion à province eza mabe. Ba détournement na ba détournement. Banda ko l'état koteka. Eza na groupe moko ya bato ba sakapara na province wana. Balobi non et comme ko ngana biso, cop na biso, tolière. O komona papa.
gouverneur, moi na député, okunda na régie financier, wapi torokenda na mboka oyo. Merci na maman Nana Mbomba, la maman des orphelins. Asibel Équateur, mon père Mbandara, ma mère. Ezo benga bana nyonso vraiment ya ville Mbandara balobi. Baya ko postuler. Assemblée générale est bientôt là. Oyo kozala mbala moko na séance élective. Ba élection zo salema. Alobi ye asalaki asibel wana te na intérêt politique. Oza politicien. Oza mwana Mbandaka. Olekana na Mbandaka, okola na Mbandaka. Okenda mutation na Mbandaka. Mbandaka est serveur on a quelque chose. Yaka ko s'adhérer na Asbel. Ba membre o baza na kati Asbel boya ko putka ba candidature na bino. Tango eza ebele te. Toko welisa ngonga. Nga moko pe na tiki déjà candidature na nga lokola président. Il faut ba jeune pe toko ta makambo nyonso. Toza na droit ya okamba Asbel na te. Oui, toza na droit. Toza na ba potentialité te, ba potentialité ezali. Capacité à retravailler wana pe ezali. Merci na maman Nana Mbomba. Na initiative monene au Sala Équateur mon père Mbandara ma mère. Alors bandeko na ngai na moni lelo to sukiawa. Merci na bino nyonso bato bolandi biso tina suka. Merci na John le patron mtozalaka toujours wana pona kobimisa biso. Kitoko boye na bitando ike na bino. John le patron muta filma Jésus. Yowana. Bo pesa merci. Bo s'abonner, bo partager ma vidéo. Bon s'abonner surtout ebele 10 décembre. Tous les cas abonnés au toza.